Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote na bino balandignon sur Bosolo Télévision. Merci Matondo et pas na bino pour boza et belé baïke liboso ya ba TV na bino. Boche libiso motema mokolo ya lelo tozali lundi le 27 novembre 2023. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Boza et belé bisika bozwami na bituka surtout na ba province. Bozola na biso na Gemena, boza na Businga. Bozola na biso na Guadolite, mbote na bino bandeko ya Zongo Akula Karawa na pesi bino mbote bandeko ya Mbujimai, boza na Chilenge bandeko ya Mweneditu ya Miabi ya Katende, mbote na bino bato ya Kabe ya Kamwanga, me na bosanite bato baza na Bukavu. Bozola na biso na Bunia na Durba, bozola na biso na Ituri, boza pe na Iziro, boza na Bukavu, to pesi bino mbote bandeko ya Goma Lubumbashi, boza na Pweto, mbote na bino Nazoli qui était nyonso eza malamu na bosanite bato ya Kikwiti Bandundu bato bazape na Congo central mbote na bino. Mokolo ya lelo tozo banda, on aura 3 programmes. Le tout premier, et avant tozo banda sikoyo place aux élections, bobo sanate na 20h juste. On aura un direct aussi avec l'une des candidates présidentes à la course présidentielle. Il y a élection en 2023. Joël Billet qui sera avec nous ce soir à partir de 20h. Mais awa, toza ko Mbappé baoyo ba milengeli, bazo beta petolo, bazako bunda, potelobi balonga maponomi oyo. Bazali ebele, nani akozala président de la République élu si mama ponomi ale 20. Nani penza kolonga. Na bango nyonso bazali 26 nani akolonga. Première semaine, tout le monde a pensé que zaki lokola moi et bandeli bato azaki na ba réserve, bato babimisi penza batolo na bango mingite. Kasi semaine o mibale, ezako saneso pe moi makasi tokoyoka ndenge nini makambo yango ekoleka. Félix Tshisekedi azali annoncé na Dubaï na calendrier na ye lokola chef de l'État akokenda pona mikolo mibale. Kaka ekozala susu mikolo ebele tezaka pona mikolo mibale nde akokende pe akozonga pona kokoba na maetali campagne ekosila le 18 tokopema kaka mokolo moko le 19 et puis le 20 tokende na campagne boza ebele. Moïse Katumbi sika boyaza na Bukavu selon les informations à souka notre possession kuna pe bango bakotambola azalaki na Idjui alongwe Idjui ye wana za okende na Bukavu boza ebele boza kolanda biso. Martin Fayulu azalaki na Kisangani étape na esika boye oya siko botozana na information te koyebe te soki akoma wapi pe ba candidat ndenge na ndenge sesanga zaki na Kikwiti tomoni pe Constant Mutamba zaki na Inongo bango nyonso wana baza kotambola pona ko convaincre ba électeurs na bango messieurs et dames fidèles téléspectateurs ba député pe baza ibele mais nani oyo bakopona pota kota na l'Assemblée nationale alors que législature euti koleka bato ebele ba critiquer yango comparativement na ba eleka ki bambala o eleka ki penza liboso tokoyeba yango kimia na mabota na bino. Nous sommes en direct pour la première partie. Voici monsieur Kalala Midibou Jean Goubal, candidat numéro 178 na district ya Moamba. Monsieur Jean Goubal, mbote boye bolamu. Mbote papa Sango, merci mingi na otombeli ngai boye bolamu. Tout le monde a été Mikolebele, je pense que l'équipe Enza Mingi, Uta Yasuka Tukutana Kato Akana na PES TV, na konta Bosolo, Zalaka Pena Indépendance Moko, Oyaka Opesa Biso Tanayo, Pote Baimboka Bayoka Yokasko Uta Wana Kino Lelo, Tozoa Kimikano Bila Komonana, Menzambe Apesa Kinzelate, na sepeli ndenge na monio lelo. Merci Mingi, natondi obutundi. Tant soupe classe pour nga na du décision na okataka sous classe obando tangaka kino liwa tangaka kaka ndenge na liaka fufu important ezani na moto azolula kelasi mabi moto soka ozoko vivre formule isaka
koleisa biteni nyonso ya bomoto moto azaka mosuni te ya koleisaka mosuni moto azaka poche te ya kolukaka mpata moto mpe aza mayele ya koleisa mayele moto mpe aza esprit koleisa bunzambe voilà mbala mibale nde ozotia candidature na yo pote baye libaya nde tolobaka bayimboka bapona yo na mwamba toujours oza na esengo tobeta lisolo ya kala oyo ezokisaki motema na yo to tobetaka lisolo ya lelo likambo eza te pote kauka très bien mais lisolo ya kala na lisolo ya lelo nyonso ezaka na but moko ezali olongama mpono mipoto kota ensemble bato ebele bakomi okota yango na opportunisme bato mosusu bakokota yango peut-être mpona kozwa immunité kobomba kimoyibi na bozoba na bango voilà. mais yo ozokota mpona nini mpo otie mbala mibale navandi libanda mingi na kotala nani bapenseur ebele babi soki okanisi koza na mwa makanisi bongo ozokota politiki te okovivre makanisi ya bazoba bakokonza o na bazoba natali botetete gabi te nde baklase yango mpe na kosala philosophie ezala mama na politiki nasali management public ezala mama na politiki nasali collège de hautes études de stratégie de défense politique ezala na kati sika na kosala gouvernance des ressources naturelles des savoirs endogènes de l'environnement politique ezala na kati siko tokotika politique na bato baza na idée nango te bato bakeya yango lokwa cop te tokota kaka total nde yango yo moko ozwi mpe mokana na koti alors tokoyeba mpenza wana eza décision mais tokoyeba apport na yo na politique yango ekozala boni tokolobela likambo wana mais yambo ete tokota likambo ya koyeba apport baambition no na kati ya bokoti ndenge nini tokoyeba bato bakoyeba ndenge ke yeli eza yeli ya Jean Kobal tokoloba yango nsima mais yango ete tokota yango bato mingi baolanda yo bayebi yo kote ya moyembi bamiso bamonaka yo ntango yo ozalaka mpe na vérité des urnes ya 2018 na mokuse to na molai ekodepanda ndenge yo okomonela oza na ngonga na yo bato bayebi yo te nini esengeli baretenir epa na yo oyo etali mpenza moto olobi kandida na biso toyeba ye oza nani koyeba Jean eza koyeba moto moko atiaka nkolo na esika na ye koyeba ngai yango wana mingi kasi eza mpe koyeba moto oyo asebisaka nzebi ntango nyonso tu c'est-à-dire kopema te na koyekolaka mpona komatisa nzebi voilà betela biso lisolo ya biographie na yo nabotami na Mbujimai le 22 mai 1961 naza marié père de 4 enfants natangeli bakasi yango nazali naza philosophe manager public spécialiste à nini stratégie na défense et puis sikoyo nakosala gouvernance voilà mais nga moko mosala nasaki eza alanga nzembo moko ya philosophe bref nakanisi wana ekoki yango ndo oyembaki moboti nini yango akolinga oyo aye mwana asekana na moto la guerre commencé au biso ndima kpiju ya lioto te po biso kola na la guerre commencé kpiju na bomio ya lioto eza kolia na kingodi mais wana penda ya lioto te makila likanisi utaki wapi beta contexte oyo ezo justifier nzembo moko mosusu tokozwa mwa mbenda na libanda foire en face à foire na saba nzete namona de kadogo baye bakitisi minduki bapeti moko baobeta bili wana bakoti na jeu de bille na bana bayibayi bango bomwana ekendai bongo c'était le départ le déclic ils n'avaient pas encore l'âge non mais bazako to bani bakosala rappel à bomwana yo so simbi kalashnikov so kalashnikov o déposer yango mpo obetaka bili so ozali mokolo nde oyebi ekenge eloko yango oyo eza arme eboma te otiki yango na se bili eleki arme na valeur mpo nini olingi naloba orenouer na babomwana moko osotaki voilà mais déclic ezali kaka bongo etikalaki ekomi kokoma kaka lobela biso maloba ya nzembo bayekolisi ngai te kokoma
balakisi ngai kaka seko boma bomwana oyo ya masano natondi te bakaboli ngai na baninga susi te au secours bayibi ngai bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendeke basalela biso lokola bouclier humain moboti nini yango ya kolinga oyo ayeyi mwana asekana na moto la guerre ekomense oyo biso tondima kpiju ya lioto te ya makila bato au secours bayibi ngai bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendaka basalela biso lokola bouclier humain nakei na refrain nakenda kelasi mpo nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te na bloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard attend na moi retard na beta Nintendo na beta moi judo na teta moi ndika na sekana na maika na buka madame sentiment ba Benjamin na sekana na kebo na modèle ya Malibu na kende kelasi anga motema pasi l'écolier docile est-ce que kozala facile na kabula mikate na sala mpeli pate kukulu elombe mwana nyau elombe na beta Nintendo pe na sengeli na mapendo na vuzula tumbuka na banzo tunga mboka na lengela l'avenir na o na ngai devenir ba mauvais souvenir je voudrais bien en finir. Très bien. Et à makasi mwana zolela mwana nde azolela na lobisi peto a déposer bakadogo batikaki minduki na yembisi bango baleli na motema na bango na motema. Est-ce que mandat ou eleki a 5 ans et à monsieur Tshisekedi la chanson oyo au salaki ya Kadogo est trouvé satisfaction? Satisfaction ya ngai nazwa retomber te mais satisfaction kenze mbweko continuer kokenda. Non, c'est-à-dire mwana wana asepeli oya gangaki baibinga bo mwana l'écolier dossier kozala difficile pour nanga est-ce que mwana zui réponse na mais bana ngo bakola bakola nakutana mususu akoma pe livre ya ye ya baibinga bo mwana ayembisanga pe na jour ya vernissage wana akola akomi juriste assisi pendant na droit donc nakanisi bao bazaki ekenge ba continuer ki ba ju satisfaction ba genre ya bana wana est-ce que bazo continuer kozala pérenniser na société ou bien tokata déjà hémorragie baza kakati ezana nze musu na ba salisa na bikala mingi te bakokoto balabala bano ya ndako bakumi miso libanda koteka mai kotambusa efe kala mingi te bakobiange mandoki nani aopesa bango bolingo yango ane senge to salisa titre nze muza salisa salisa pour ne pas qu'ils aillent dans la rue salisa pour soutenir l'avenir de notre mboka. Approche na yo musicale ezali ko sepelisa bato to ezali interpellation c'est un mélange c'est-à-dire un mélange à interpellation mingi et puis le plaisir intellectuel c'est-à-dire ko sepelisa bato za mimi loketo te ko sepelisa mayele pour ta bombe anatomique c'est un plaisir intellectuel ce n'est pas que bombe anatomique eza tango tango mo arumbisé babina kangompe mais il y a plus de beauté dans le texte asa kutana professeur moko ya université abi depuis ngana landa ba texte d'amour le plus beau texte d'amour ngana yebi eza le lac de la Martine mais utana kutana na bombe anatomique et remplaça le plus beau texte d'amour et c'est ngote wana c'est ça quand c'est ngwe bele pour bateau ba ko la qui s'arrête tout wano yembelaki moi si bombe anatomique moi ça zappe effectivement bombe anatomique ala bombe anatomique ko canon en forme ala bombe au philosophie na beauté na c'est-à-dire que petit nangai moko a outil crack pour petit ando changer na bureau de change ya maire ngana bimaki le na zongi na bina ke no souffler muke na bureau anana tala ka batinde ba koleka petit bien vie sans le ko ye na pena betana moi tour banda tongo na ça na bi aucun problème mete petit beta ki tour ko zonga bi vie o ngana utomo na ona vie wana moi cité vie wana bombe na beta petit onenga kabelinga la est-ce que zo ba ko kabelinga la oh vie na ndeni kasi ngabi me bombo yo ba wana eza bomba atomique te c'est-à-dire ozo kumisa momi omonaki ba forme ndi anatomie na ye
kasi nde na démarrer babula ngo ya kabo ezo ya kabo philosophe aza moto azo tirer ba leçon na vie nyonso tozomona yango wana ozo sala ngo na yebiso ke na ukataka kotanga te parce que en tant que philosophe que ba Einstein ba philosophe mais ba pomba na ba physique c'est-à-dire que ezane eloko ko ba pekiso eloko te et soit arrivé au philosopher sur les politiques congolais kasi wana pena des sujets na ngai ya mikonyoso. Quelle est la lecture congolais yokayo non lelo en fait lecture à solo eza bobola ya bomoto. C'est pas le politicien congolais qui est pauvre, c'est l'homme congolais en général ndaza mobola la moto akosela mingi mosuni et puis eza lié na ba omoni ba phrase na biso esaka bo moto na biso mwasi nde nzoto mobali nde push oboti mwana oboti molimo te est-ce que baboya kambongo yo nde muto ko bongisa mboko oyo c'est-à-dire tozana ba maxime ya bobola et c'est so bobola wana nde ezosa moto congolais parce que lelo congolais azana ndako ezana nyonso tout malingi papa ya bakutaka libanda baye longoleli biloko oyo ya ye aliya ko boyembela bango po bakabeli mbongo ya ndako na ye. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que moni papa ya pe bakomo ya na idée que ba konza Congo c'est parce que Congolais a commis flatteur. Le quoi ba musicien na yi. Congolais a commis flatteur pour musicien za moto matolo na mabanga. Na kumisi yo ofutingai. Ce qui commence ezate na ye na beti yo matolo opesingai. Et ce qui peuple azana ba leader ya mendiant et puis flagorneur et puis ba kumisi. Peuple a okansa a ozo bango le quoi ba modèle. Parce qu'on dit que ba musicien bazaka ba modèle ya société. Mais musicien ngo sikoyo ya flatteur na ya matolo. Na ba journaliste pe ba comment na ya ba flatteur na ya ba matolo. Au cas de mission mabanga titi na sima. OK recouvrement. On coupage. Sikoyo peuple wana za émanation ba politique wana basé émanation ya peuple oyo pona bango ba modèle et puis ba modèle mingi ba musicien moto ba komisi ba politicien sapeur, c'est-à-dire politicien aza creux azaka superficiel, il n'est que les habits. Politicien aza na katite, c'est-à-dire on est ba politicien na biso ba lancer biloko na biso kolia bio na biso bazo kumisa mangolo a poto. Est-ce que la différence est entre l'ingolo pena ya mboka pena l'ingolo biloko a poto na ko ngondire biloko belate biloko moko basala ekokate. Alors siko bato yo moto na bango baza programmé pour ba kumisaka yo soki ko samba ka libanda po bana ba kumisaka mingi ba musicien ke ba yo na teme na yoji ke ba ko sananga te na Kazamoto. Mais est-ce que Kazamoto na yoji baleki bakabongo nyonso na diabiantungi na kotonga, c'est une aliénation evandi na biso na mayele et wuti mingi na ba musicien. Et c'est ça ezo sala morale ya ba politicien tozana na bango baza na ba modèle ba musicien tope baza bato ba musicien ba bwaki ba kombo te à la population yebi bango pour na sala te ba komi ba député pour ba musicien ba yemba bango. C'est-à-dire adopter bango na société kaka par le concours ya okute na moto oh yo yebinga ite te na zo yebute oh kasi ngai nani obabwaka kati nga bato ba mise babwaka na yeba bango penda te babwaka moto moko aza pembeni na ngai na poser question na bi nini yango osaka kasi na Kisasa oso ba déplacer yo na mokili okende sala ngo kuna nga babwaka ngai nde le soko ke kiba bakobwaka na kiba aza prêtre aye babwaka kaye c'est ça cette fonction na ye yango
Et c'est ça, la politique, n'a besoin de outil. Vous parlez d'une crise d'homme. Crise d'homme makasi. Il y a une phrase, il y a campagne, investir dans l'homme. Là, on va investir dans l'homme, on va pinda moulaï. Expliquez-moi en bref ce que je peux retenir na thème ya campagne pour tous ça déjà na kati ya campagne. Na bandaki nabi motoaza mosuni moli muna elimu na français loba maka bien corps âme et esprit. Moto fo ale isa nyoso biteni nyoso ya nzoto. Mais na mona kalukwa biso to koma na boumbu ya nzoto o babengaka l'attrait à la concupiscence, l'attrait au mal, aux pesanteurs de la serre. Tu vois, il y a Mousouni. Puisqu'il y a Mayele, Nabu Nzambi. Mbokango ya Nzambi. Nalobaka. Exemple, mon appelle ça Kanabi. Nayoka Kanabi église, batanga kombo Satan, koleka Nzambi. Satan, naniati. Et puis Satan a niati yango ya charme. Ko niata Satan no mame ko zana charme te. Et puis faut zanze moko lo kwa rock and roll moko mabe. Te ko Satan na niati yo ya charme na niate. Na pesa exemple nabi nanda kuna ngai mobali. Yo mwasi otanga kombo yanke no moko bozaki na ye o na boya yo. O Israël na boya ye nanda kuna ngai. La komika yo chaque jour nakuta kuna kombo Israël boza so oza na posa ni okay kasi makamto sa na ndako nzambe oyemba ka satale ndo su na ndako nzambe no mama nzambe fa benga na biso kuna tole isamayele voilà kole isamayele nakuta ango na gratuité de l'enseignement mais gratuité de l'enseignement sans motivation ya ba enseignant et comme sous propagande. Donc, on a photo le bélango pour te motiver pour nous combattre ça équilibre parce que gratuité sans motivation d'enseignant et à la caca superficielle. Donc, il faut naki député yango ana makambuto sala. Très bien. Yango ana makambuto sala. Jean Goubal Kala, lozali candidat député national na Moamba. C'est-à-dire vous allez na Ngaba, vous allez na Kisenso, vous allez na Matete, Lemba, na Limete. Yangwana nde ba commune sengeli bato ba voter. Pourquoi bato faut ba voter? Bato faut ba voter nga po to lembi ko kanisela libanda. To ya to kanisela na kati. Na ndolo bawa soki moto oyo babengi sage aboyi ko sa politique ako subir les lois ya bato ba sage te. C'est ce que tu dois subir na mboka na biso. C'est-à-dire bato ba ye na politique po banginda ba ye na politique te po ba gérer cité, la gestion de la cité. Biso na philosophie natangi mukanda mou ya Ancionas titre nango principe responsabilité. Ancionas azola ki sa ba paradigme mi balé ya responsabilité, les paradigmes majeurs. C'est-à-dire par exemple mi balé le ki minene po na likambo etali responsabilité. Abi eza parent na homme d'état. Na bi mon boti nini yango akolingo ya yemwa na sekana na moto. C'est-à-dire ce que le parent est pour ses enfants, c'est ce que l'homme d'État doit être pour son peuple. Paradigme, il y a responsabilité. C'est-à-dire ce parent doit travailler pour bani bika malamu, bakenda kelasi. Et l'ongobani, l'homme d'État doit travailler pour les mêmes effets. C'est-à-dire, peuple n'est à tanga malamu, ali a malamu azana santé qui toque. Et c'est ça le rôle des hommes d'État. Nalobi les hommes d'État. Nalobi ba politicien te. Parce qu'on dirait, toi, penda na ba homme d'État mouké. Jean Goubal, législature oyo uti koleka. Oyo yo lingaka kokota. Na kota ka na bandaki. Okota na sai 6 mois. Sali 6 mois nde ba ekolongola yo. Alongo biso tozaki 31, 16 ya Lamuka, 15 ya FCC. Et donc comme ça ingeza ke na FCC. Basali bato na bango moko kana ilisusu. Parce que biso batala muka ezaki compréhensible.
Mais basala na kana entre bango, c'est-à-dire entre bango, il y avait des pions majeurs, na ba pions mineurs. Na profité na micro na yo, na yo sa bateau na ngai Jean Goubal o te kaka ki député. Banda na moto na yoke esika moto ateki ki député te. Parce que en dehors ya musala kusala agozwa mpata, mais likona mpata za na immunité ya ki député. Lokumu. C'est-à-dire ngai mwana papa Oscar papa Mukambi na mama Malongi na boyi ko yembela ba konzo basenga to yembela kabango na ya gozwa mbongo ya moto ya banda ko détourner na l'état pour na tekele bo député na ngai, c'est-à-dire que j'insulte intelligence na bolingwa bato nyonso tu ba voter ngai na benga bato ba okanisa bongo soit mayele za moke mingi alors soit bazana posa go tcha salité na kombo na ngai. Ezaka deux possibilités. Nazo mona te moto ya mokili. En tout cas na oka pe na mokili te sika moto ateki bo député banda mokili banda. Eza loko bali mama te. Ya pas so bala mama na bino. C'est terrible. Côté ka ki député loko moto bali mama. Mais loko pesa ka maweza ko moni pe moto mosu tang mosu atanga pe. Ushongo ba te oka ki oteka ki bo député mona tali ngaki do ba classe nyonso kindaki wana pamba. Azangi na capacité à juger. Ata jugement, il y a nani, comment on dit, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Descartes. René Descartes. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Mais au moins, il m'a tatanga kenda classe assis ça, abi yo tekaka ki député na yo. Mais zela nan oso yo kango quelque part. Bon ibandi na ngai ti olanda nga tina lobaka wana osanta ngai moto ya ba biloko a forme wana so na koka oteka bo député sindi na yembela bakonzi sindi na yembela nde ba otuna ngai yo baninga banginda kana ko yemba ka yemba ozo kota na ensemble pona kobundela lemba matete ngaba kisenso limete to pona obundela Congo so obundela Congo nini o bato bakoyeba penza ya sika balobi ke c'est vrai que na législature les gars bato salaki mais apport ya Jean Goubal na législature to moni yango bato fo bazela nini pa na concrètement ndeko jila lingete musa wana saka ya contrôle eza yemo côté musala contrôle eza ya cour de compte même tata na contrôle eza ka parlement. Pour nini ba parlementaire ba saka contrôle te. Si le mais ya pour batwa kakanyaka. C'est-à-dire oye ko kuta mosala l'été ko sama bien te. Oye na no tuni en tant que député. Oye kuta na DG mon côté PDG. Tata pour nini yo ko konza mosala na l'état résultat za ki to côté. Bon éviter so ba yebaka te ke mosala na bango za wana. Ya kokamwa kaka alingete te bango bazape loko alingete bango kutu bazasi ko institution oyo musana ngo zawana en fait parlement musana ngo légiférer c'est-à-dire que ça mibeko adopter le budget c'est-à-dire que voter budget quoi adopter ngo et puis contrôle na yokate député moko soka commune sika babe wana soka komi e indi. La yoka ba députés qui sont pour, qui sont contre, mon lali 40 na katasa. 40 ba la phase. Mais na quand il faut que même mosala penza, le quoi lingete a sarango. Plus contrôle. Contrôle penza. Systématique avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Ya wana nde logo penza batu bako ozele pana. Wana penanga yangwa. Bon, ezana ba aspect moko mystique, c'est-à-dire toke na bo biso bo bantou. Alphabet bantou na biso za na lettre C T. C ezate. Boni mboka na biso ekozwa kombo ebani na C. Na place qu'ils a la K. Na place qu'ils a la K. Nani Confucius abi la rectification des noms. C'est-à-dire on tobanda wana, on pense avec les mots. Au moment un mot le quoi hasard. Con go. Un con go. Zoba kende. Yango toko sa ki zoba.
mais so tozongeli Congo diantoti la pena Congo toza mbuga nzambi na quand il faut commencer par là Il faut rectifier les tirs. Rectifier les noms ata pe na hymne nous bâtirons nde toizalaka na hymne wana nous bâtirons génération nini ekobati po biso nyonso eza na futur nalinga tota makambo wana parce que la force du bon tout réside dans le mot de toutes les façons ata mokili samba na maloba hein? Le logos la parole nde sa mokili namona neti biso saka jeu na parole on dirait tout ça comme qui na parole hein? C'est-à-dire, on peut conclure que Jean Gouba a utilisé popularité n'a été pour des fins politiques, popularité musicale bien sûr, pour la fin politique. Et zangate. Nazana na moi avantage ya kozala na yebami. Na yebami le quoi musicien, mais le quoi musicien moko sérieux. Est-ce que bazo comprendre combat na yo? Base na yo, circonscription. Bato ba comprendre. Est-ce que ba s'accaparer na bon, bato ba comprendre rapé baza oyo. Moi bongo fungwama. Po bato mosusu. Dès qu'on a vu que tozana na crise d'humanité. Tozana bobola ya bomoto, botaou na bomoto. Lobi wewa moko azo kote la biso. Abando kote la biso na faute. Chauffeur a télémi. Il y a tout le mais yo kota buzu kota. Petit na mais kokote za kunate. Uyo komo liango na boy. Les racistes koloba a démarré à tout car monsieur bando yabo. Azongeli sous chauffeur na biso. Comment il faut la yo? Il faut la yé nega télémi yo démarrer que tout à l'issous. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que motozana raisonnement quoi mototé. Faute ezaka ya moninga. C'est-à-dire otika la komona faute na epa noté poza mototé. Motoza o azonga na kati. Ami poser question. Est-ce ngaya wanazaka na raison? C'est to koki ko sala ango. To koka kotika mbongo ya l'état na kesi ya l'état. C'est là komona ngo komituna. Est-ce que nana raison ya kutia mbongo na poche? Poni nazaka contre combo honorable. Ngale na parlement na bande sa ba mama wana bo benga honorable te. Honorable za ba combo ya Christo. Ce qui comprendre porter à combo honorable et ko koma po na yo encre correcteur ya vie na yo. Mais ce qu'on zo zwango po na lolendo de komona mutazo se présenter, je m'appelle honorable Israël Mutombo. Moi, on a la postulité. Était la peste exemple. Peste exemple, on a la boy makambo wana. Na kosote ba muso ba Holanda ba oyo ka ga jangu ba baki Israël Mutombo postulé. Pour na Congo bazo makambo moto na mutu ndinga zui. Mais ba de ba yebi que ngai na boya ki biloko wana. Naza vraiment intéressé te na musala. Bino kwa bokoti to pesa bino maboko simbisi. Te na koti yango penza. D'abord nde na kotaki yango wana na kotaki. Mais ndenge makambo lekanaki pe suka na regreta su mingi te. Ndenge ni ozomona seni, ozana confiance ya seni ba base nyonso oyo koki ko rassurer bato ba concourir bazali. Bon. Est-ce que oza penza seni oyo ezoya nani salité moyena juger bangote mais oyo l'équipe nezaki moniato vrai sens du mot. Seni auto le kanango ya 18. Tem na mona moniato bongo te. Mais oui, c'est bandi pour ton bandi processus, bah c'est calendrier, ton bandi obtention à carte électeur, campagne bandi auto salo ezali résultat et à calendrier na bango. Et ça les na bango jusqu'à présent, boyoka ki ndenge ba opposant, ba opposer ba préalable pour na makambo affiché électoral, ba linga kotala yango pour na inclusivité, ba na kotala moi transparence, ba préalable les amo ebele. Ba uti ko funda kadima, ba fundi pe Peter Kazadi. Mais to le bela mingi pour na kadima ba fundi kaka pona maetali ba kiti tisiko kite yena noté. Vous risquez d'aller dans un combat où le vainqueur est déjà connu et au bangi satin ozonga na kati ya libulu bato ba yebi yo ba voter yo mais oza na confiance assez unité. Nabi na kotala nanu na juza no kite. Na kotala nanu. Mais ekendeli wana ezolakisa mwa mbebe ebeli. Mais totala nanu.
Ça va chance. Ndenge postulé aux alliés candidat député numéro 178 na Moamba, c'est-à-dire bisonde ba électeur na yo. Ponga na za mona Moamba lelo. Kitoko. Bisonde toza ba électeur na yo. 178 moto aza na Ngaba, moto aza na Matete, moto ana Kisenso. Na Matete lemba limite. Na Matete wana bana ya Kinda, boza bana ya Bateke 1, Bateke 2, bato ya vitamine, bato ya Mboloko, bato ya Kwenge. Bozola na Ngabino nyonso place bozali bato ya Tomba. Bozola na biso, bato ya Nunga, bato ya Mongo. Boye baraki candidat na bino Jean Goba numéro 178 ye azali. Bo voter na bino kutata bino nyonso tu. Ye azali awa. Boko zaboche voix neloko ekokenda usala. Bana ya Lemba Super, Lemba Terminus, Lemba Foire. Lemba ga mobimbati campus. Bango nyonso ti bambanza Lemba. Na una zonga pe campus kasi na tanga kuna. Côté ya baveni Congo Fort kuna na kati penza. Bato nyonso baza kolanda biso côté ya babenga yango côté ya Mwamba. Boza ebele hein bisika eza ebele. Au fait nga naza mwana Lemba. Okoli pe na Lemba. Tata limité. Na mwana Lemba tabona bandiki tata na Lemba. Vous avez na Lemba ni? Na Lemba super. On n'est pas na biso. OK. Lemba na Idiba. Et pas na nga na bandi na Livulu, na ye Lucha. Na ye Luchacha. Na koma pe na Luchacha ménage banda na Bomukandi. Luchacha ndi après on a na keli mete. Okomoko me la tata na limete. Tata pena bu tata bana. C'est-à-dire tata bana na bu tata bani na yepo. Tata bana ko pour l'éducation. Et ouais les ana limité. Mais na za nduliste siko. Ba rap mingi ando sangu na Ngaba et puis na Mombele. Ponga beta na Yaleja. Mopero wa Maluba. Wana Mombele. Ozape mutakana na makambo. Siko biso ba répétition na biso ya okwes. Toando sangu na Ngaba na Bukala. Donc côté tout wana mokili na ngai. Parce que bana mai na ngai nde mingi Matete. Loko za musicien, philosophe, pe ebele. Apport ya kotanga na musique est important. Po nini kasi ba musicien na biso bazaka na don. Baza na connaissance te. Musique il faut que za nango na don et puis na connaissance. Na pesa ke exemple mo nazaki na conférence moko boy ya makamwa mat justement. Na pesa exemple mo ya master moko atuna ngai. Master you travaille guitare trop. Mais biso na mathématiques so théorie est vaste. Te définir ça ba constante. Qu'est-ce qu'une constante? Constante est ça et logo moko zo garder grandeur moko sima ya période moko. Et ça existe en musique, il y a accord diminué, accord quinte augmenté. Ogobota manango na makilate, wana fo yekola. Bakora quinte augmenté, ogobota manango na makilate fo yekola. Tant na lo ba ke ba musicien na biso croyant que ba ça succès ba pesa l'air mo biso soni. Depuis na ke place moi si moka banda oyemba, abandi nzembo moko. À ça, la 80e mon enchaînement sur un même schéma d'harmonie. Moi, je pense que la musique était. Bon, le public n'a pas de musique. Mais le public, je suis un prof na conservatoire. Ayoki o banda ki kun ki atuni oh batuba okumisa nini yawa. C'est-à-dire batuba okumisa qui aveugle na bangope. Quand on se met à comprendre la musique, au moins on appelle que Pauline Kassinazaki boy. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah ben voilà. La connaissance et rendra libre dans tous les domaines. Et surtout la musique et les mathématiques. Bon. Et le contenu. La loi, il y a analyse combinatoire et côté dans la musique. C'est-à-dire la formation des accords et les permutations, la combinaison, l'arrangement. La loi, il y a analyse combinatoire qui l'a testé. Et la maths. Voilà. Et puis, makambo à son, principe à son, rallonger, corde, diminuer angle, diminuer corde, c'est un matin. Est-ce que réflexion est que trouver sens dans un contexte où on exigerait d'un musicien
va accompagner Mboka pour le développement, na koyemba na bango, na ko condamner une musique responsable. Vous pensez que la musique a un grand rôle à jouer dans ce sens-là, dans un pays comme le nôtre, où 63 ans après l'indépendance, nous vivons dans des situations un peu critiques jusqu'à présent, mais au-delà de ça, bah, guerre de part et d'autre, les politiciens, bazo yiba, ozo kapenda que gestion caractérisée na mibia ba politiciens, et au talipé banditisme, au tali délinquance juvénile. Finalement, toujours vivre État moko, vous avez l'impression de qualifier un non-État. Mais moi, je m'aimerais peut-être parler de l'inefficacité étatique du contrôle de l'État. Est-ce que la musique, l'homme musique, aura-t-il un rôle capital à jouer pour changer un peu ou booster ou bien... Oui. L'homme, il y a musique a ko booster. Ce que bandi ko mi booster nanu yimoko. Yango na lobi que naza ko se former afin d'amener quelque chose aux positif. Parce que tant que le musicien ne se forme, tant que le musicien a comme formé, qu'on y est collaté, et là, on y a coupé ça. A coupé ça, quand on y a zanango. C'est-à-dire, au moins, on a un talent. Mais là, on a un pesa na mokili, et ça, maïel était. Et ça, maïel était. Pour pesa maïel, il faut au bandako djouango. On ne peut donner que ce qu'on a. Yango wana l'État faut alinga bana ba bando tanga na se. Parce que formation est bandara na se. Na koza na koyebso na zamwa désolé. Na vanda na ba mission aux observer mingi au comprendre pendant qu'on dirait chiki bakenda. Baza salité na mitu. Siko yozo zela mutu azana salité na mutu apeso propre. Mais bango moko pe fallait ba zaka na posa wana ya ko se forger. Bon, le quoi, bango, moi, c'est nous autres, mobile, des poches. Mais c'est des. Moi, ça, nous autres, c'est-à-dire Moussouni. Mobile, des poches, c'est-à-dire Eteni Lamba. Mais Animanayo, et ça, Moussouni, toi, Eteni Lamba. Animanayo, c'est qu'on dit Mayele, des bolingo. Bon, Zambé, na yonde, Ndengen Nzambe, à Komona, à sétisme, oyo. Oyo mi pesi exercice nango aye okota na yo busana ye musala. J'aimerais que l'État tient en place. Encore que pour l'État tient en place, il faut bateau bako sana l'État bazana na bomoto avec un cœur de chair. Mais ce que tu bateau ngo mi za un cœur de pierre. Yana bamboko yo koloka yemoko mutaku chanjango. Heureusement que Fati na makambo nyonso tout Fati asala moko eleki nyonso wana minene ozongisa Congo na maboko nkolo. Très bien, on va en parler pour la deuxième partie. Avant de terminer, Boza et Belé. Alors, total à candidat, Monsieur Précieux Mouyoko, on a été par des réseaux sociaux dans la vie, on a vu déjà que communication à candidat Nyon sur la première semaine, c'est pratiquement un échec, ils ont raté. Ils ont autre chose à guiter. Nazolo bana bateau bazana pouvoir, bateau ya union sacrée. L'UDPS, tant que vous dans opposition, en 2018, a battu campagne avec des moyens de bord. Mais nous avons vu l'UDPS bouger les lignes sur le plan communicationnel. Sur l'UDPS, na union sacrée. À l'époque, je me rappelle qu'en 2018, Vital Kamerhe, avec sa chaîne de télévision, Azalaki, seule chaîne partenaire, oui, accompagné qui, et quelques émissions à l'époque, dans le système, quand il y a gratuité et enseignement, bah bénévole, bah accompagné qui. Mais l'union sacrée est au pouvoir. C'est-à-dire, on suppose que vous avez les moyens pour battre campagne sur le plan communicationnel. Aucune chaîne de télévision officiellement n'a signé contrat avec campagne à président de la République. Pour quelle raison? Je ne sais pas. M. Chabani connaît. Mme Bandoumbo l'a aussi connaît. Des ratés communicationnels pour une campagne digne de nous. Je pense qu'ils ont mérité. Il faut rectifier les tirs. Donc la première semaine n'a pas marché comme on le souhaitait sur le plan communicationnel. Mais c'est aussi le cas avec Fayoulou. Les grands Fayoulou qu'on connaît.
le grand Fayoulou de 2018, l'homme, il y a réclamation, revendication, il y a vérité des urnes. Qui était dans le Bandundu, les lois qui Sangani. Et je suis d'accord avec les Twitter. Tout tiens, moi, bah, vidéo, il y a 0, 30 secondes, je suis d'accord. Mais aucune chaîne de télévision. Maman, ouais, Azana Boussinga, Azana Twitter, moi, je suis Azana Boende, Azana Twitter, Azana ben la TV. Soka Moni Sango na TV à Lobito à la Kissi, maman, on a ndimi. Aucune chaîne n'a été partenaire, même pour Fayoulou. On ne voit que sur des Twitter, des Facebook. La campagne ne va pas se limiter là-bas. Hormis problème, il y a une affiche Penanzela, oh et mon animingité. Du côté à Fayoulou, Tshisekedi, à peine la semaine, on a essayé de voir un peu. Mais pour Katumbi aussi, les cas. Katumbi avait une avance la semaine dernière par rapport à Yabato, 2-3 premiers jours, sur le plan numérique, un tout petit peu. Mais vers le week-end, et comment qui presque égalité na Tshisekedi, mais ce n'est pas ce qu'on attendait du grand Katumbi sur le plan communicationnel. Donc, Ezaba analyse tout ça. Ce ne sont pas des attaques. Une manière à rebooster. On ne vous demande pas de venir chez nous. Vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. Mais corriger quand même sur le plan communicationnel. Bon, bah, ça, moi, tonus na Obosali déjà. Que ce soit du côté de Tshisekedi, que ce soit du côté de Katumbi, que ce soit du côté de Sesanga. Sesanga, Oazana Kikuti. Mais vous ne sentez absolument rien depuis qu'il est là-bas. À part moi, tout moi vidéo, Yemokwazo posté. Peut-être à peine, vous pouvez voir 2 ou 3 personnes m'a relayé. Mais le grand Sesanga, on ne sent pas sur le plan communicationnel. Moi, je suis à Bulungu. Moi, je suis à Inongo. À Ikitana Lombe. Moi, je suis à Nabiso, à Oh, Babenga Kanini. Yeimbo et pas Bapigme, na Yakoma na Lisala. Aïe, comme souhaite à part télévision, to radio. Mais mingi ba sepela na TV pour TV za radio te. Sur le plan communicationnel, je pense que l'équipe, il y a une campagne, que ce soit Denis Mukwege, dont la première sortie est Salamagui na Bukavu, mais il faut aussi corriger les choses sur le plan communicationnel. On ne vous demande pas de venir chez nous, bien que nous détenons l'audience populaire. Il y a TV à Congo, mais on ne vous invite pas seulement chez nous. Vous êtes libre de décider. Mais en tant qu'un homme honnête, je suis sincère, je vous conseille de faire quelque chose. C'est vrai que première semaine est grosse stratégique, à en croire certaines personnes quand j'interroge ou non, première semaine, il faut tous y aller dans 2 dernières semaines, nous allons nous manifester par mon abisso. On gagnera match na Sougate, on gagnera match dès la première minute. Bisso to le barana verbe les matins annonce le soir. Ceux qui n'attendent pas en bon côté, couper sa invitation à fête na pourquoi pour na 15 € ka sonne. Donc, campagne baganyarango na mokolo ya liboso. Moto a sali erreur ba roboto la epi wana. Muzitu presque oublié azo mona na botote. Et alors Mungu a dit franc na fleuve azo mona na ti. Qu'en est-il des autres ou ba candidat bazaya molongo? Rex Kaz a dit je ne te vois pas alors qu'on a candidat président de la République. Monsieur Anzoulouni, on vous voit pas. Jean-Claude Baïndé, on ne vous voit pas. Passez sur dans une chaîne de télévision pour parler ou bien cause à la radio, je suis tout à fait d'accord. Mais même dans la fiche, panneau, on ne sent rien. Ma campagne, député, monsieur Zolega, candidat président de la République, et c'est regrettable. Rectifier les tirs, corriger, c'est ce qui est plus important. Boza, candidat, il faut bayo kabino. Il faut to sambi sabino bayo kabino. Allez, regardez quelques candidats. Que ce soit Constant Moutamba, qui était à Inongo d'ailleurs. Constant Moutamba qui était minimisé au départ, mais vous sentez que Moutamba... On ne va pas parler de cette Kikouni qui est déjà de l'autre côté de Katumbi. On ne va pas parler de Matata Mpogno ou bien de Franco Diongo. Et ils sont partis de l'autre côté. Mais d'une manière générale, avec cette semaine, bataille, il faut vraiment bataille. Makasi. Poto Mona, que les maires gagnent. Je n'ai pas de position qu'il faut gagner. Il faut voter tel président. Jusqu'à présent, na pesi bino na malobalanga te faut voter président na lotina noté total atina fait la campagne si je serais convaincu il y a se prononcer mais pour le moment je n'en ai pas besoin. Allez en image, on se retrouve après, à tout à l'heure.
Bukavu banakuya hapa. Kutokea kule banakuya hapa watoto wa hivi. Eske ni mubaya? Eske ni mubaya? Eske mwana stade hapa? Mwana stade? Ima nshiko ifo tunalamuka. Muko prea kulamuka? Utawakia mbushingishi? Ima nshiko batakuwa na tuma promesse to abulebule. Mina yu hapa hospital hapana. Mina yu amiri tengenezaka kuhiju isidu hospital. Muna yu vile hapa tutakuwa kuyenga hospital. Hauna besoin ya kuenda Goma au Bukavu. Tutafua hospitali ya kweli hapa. Tunasikilizana. Jambo enu. Parce que hii fwashi tutaanza kuswanye na bantu ba kutoka fwashi ingine. Kuko mutoni, kuko mpepo mzuri. Pa hii fwashi hapana malaria. Tunasikilizana. Me hii gouvernement ya njala inafia kuleta nini? Malaria. Munapenda mkonsume na malaria? Hapana. Tunasikilizana. Alors, ile mine milomba batoto ya Ijwi. Siku ya maelection. Mushiyu asema bamingi basamba tatrisha. Kuna mtu atafua nini? Atatrishe. Parce que munayua directeur de campagne wangu ni nani? Munayua batoto kumkongo mishishike. Munayua directeur de campagne. Wewe unaweka mikono mumfuko na directeur de campagne wangu. Haumfamie. Jambo enu. Jambo enu. Munayua directeur de campagne ni Mutaye? Ndio. Munayua ni Mutaye? Ndio. Directeur de campagne wa numéro 3, tunamushe mbele numéro 3 yulu mbele tone. Jambo enu. Oui. Jambo enu. Alors, le directeur de campagne me présenter. Le directeur de campagne ni nani? Ni mwe population, ni mwe ba directeur de campagne. Nimeachia mambo. Webete na li candidat ya opposition politique. Poete bilenge ba papa ba mama ba lembi pasi na mboka. Poete tolembi nzala banani baliena lute bangatongo awa batongo la mboka. Webete na li candidat ya opposition politique. Poete bilenge ba papa ba mama ba lembi pasi na mboka. Poete tolembi. Très bien. Allez, merci. On va terminer avec Monsieur Kalala Midibou Jean Goubal, candidat numéro 178. Ce qui tchala moi nazala qui anda yembi voter. Grave. 178. Toko voter bisonyo so Kalala Midibou. Bam. Mère Akenda. Ouais. Allez, Jean Goubal, nous sommes arrivés à la fin. Tout le Belali Kamboya et choix au Gozala candidat. Oyebi pouvoir et outils kosilo eto komina sukawa. Il y a Tshisekedi pour le premier mandat, ceux qui va au PC deuxième mandat, on aura une autre personne. Matate Zalaki Likambouya, Tshisekedi n'avait pas la majorité dans le niveau du Parlement. D'où il était obligé de travailler ensemble dans Batoyo. Bazalaki la majorité, on va parler du FCC. Bien qu'au cours de la législature, va basculer dans Ndengoyo, Bissonio soto comprenant magie ou anate. On va parler de l'honnêteté, Kanyaka, bino lecture est claire. Alors, de tous les candidats présidents de la République, vous devez avoir un choix. C'est-à-dire, il faut que vous allez dans le Parlement, il faut que vous allez dans la présidence pour que vous travaillez libre. Nazana Fachi. Ozana? Fachi. Question où tu es si libre. Kasoso Lobi na comprendre que ce côté au Kindat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors qu'en 2018, aux Alaki na Fayoulou. Nada ina lamuka. Vous avez na Fayoulou, au fait, Nagina plateforme. Ouais, qu'à la plateforme. Mais vous avez na Moutouté. Moukomsou Fachi Pena na Kebe Tandou le Pané. Tu sais combien j'ai de larmes aux yeux de te savoir dans la Mouka. Même Nalande et la Mouka Bouzaki ensemble. Ouais. Bouzaki ensemble. Bokena au Panzana na Genève.
bonga loko na l'habitude de changer bisika te ana tikala ki la muka mais je n'ai fait partie d'aucun parti. OK. Et nazalaka indépendant. Neti na côté na plateforme ya Dirkab ya Fachi. Gilen Yembo. Yepe na moni to kokani makanisi. Po yi azana chef de l'État mais azana union sacrée. Ah, il pas na union sacrée. Ana union sacrée. Yanga na kutu salinga ke na kuta kuna. Mais nazana Fachi po nini na lobali kamali boso. Le seul président Oyo a bonzeli mkolo mboka oyo Congo parce que le Congo est un mboka nzambe. Et peut-être ceux qui osent se rappeler que Maréchal Abak, s'il faut signer un pacte avec le diable, nous avons prêt à signer un pacte avec le diable pour la paix. Sinon, on Moïse Katumbi Alobabongo, s'il faut signer un pacte avec le diable, il faut signer. On n'a pas le temps de signer des pactes avec le diable. S'il y a un point d'avis, le point majeur qui me rallie, Nafachi, c'est le niveau spirituel à Bandi Nango Moussala. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, au Bonzi, Congo, Namukolo Nango. Et là, gestement peut-être anodin, mais pour moi, c'est le geste majeur. Deuxièmement, on a compté mandat Fachi il y a 2 ans. 50. Mandat, a bandi 2 ans, au FCC, Baoutia et Bakale, Nankou. Et puis ils ont fait ça, ils lui ont donné un pouvoir empoisonné pour emmener une vidéo qu'on révessait à Salaté. Malheureusement, même les gens au sein, il y a bateau Azaki na Bango, Baoutia et bâton dans les roues. Et là, Nzambo ya Bondjele Congo, Aozo Nsele Bakambu na Mukemki. Pour moi, Fachi a fait 2 ans. C'est-à-dire 2 ans au Bundagana FCC, aux UP, une deuxième année à FCC, on est comme une première année à Covid, aucun n'a. C'est-à-dire 3 ans coquille. À 2 ans. Personnellement, et puis les candidats, je crois que Chouananga les a mûrement réfléchi. C'est-à-dire une sens spirituel, dans un sens matériel. Mais le sens spirituel est au-dessus. Comme on a un chef de l'État, Abi, et pas le bas qui ô éternel. Et ça me lie à Batouaka, la peno, et puis, je renoue les relations diplomatiques avec Israël. C'est comme là, on a makambu muto à ça. Il y a un naza côté là. Voilà. Pourquoi oponi Fayoulouté? Pourquoi oponi Sesangate? Pourquoi oponi Mukwegete? Pourquoi oponi Katumbite? Tous aura un candidat majeur 4. Fayoulou nazagi naye. Na comme observé kaka. Comme observé. Et puis na tiller ya ko ban batune ba voter te. Na kende plateforme moko te nazali kaka observe so mpe nazalaki na yende na ke élection te biloko ya bongo eza mpenza bon sesanga nayokaka sa asala rébellion je préfère bato basaka lutte nde UDPS asalaki yango Moïse, le quoi na yoka ça sambisa Congo parce que azaki Zambie bafuta mbongo. La nation oyo ke no sambisa. Et futa mbongo. Comment le dirigeant ko. Alors que le bac aux Zambie. Je me demande bonga nazana numutoyo. Natai la nkolo mingi. Ko kenda kozala awa uza ekolo boye kuno za ekolo boye nga na moni na kotambola na bato abungo te baza bato yaouli moi mobulu mais yo soko za yo moko moto ekolo no yebani te biso bato tokolanda tolanda nani Fachi toyebi palais toyebi ndako de toutes les façons na bango nyonso moto na yebi tata na yebi mama na yebi epa na bango Zaka Fachi. Mosuna ba mosusu na yebi te.
moto asimbi manduki ya bomi bato na moto oyo azali crime économique babomi ka ndenge moko te. Bon, ba crime économique yango tomonaki ba procès oyo kako crime ezalaki mais suka ba laver crime alors total anan. Très bien. Allez, tokomi na suka ba électeur na yo bazotala yo bazana moamba bazotala yo ba électeur na yo bazotala yo na moamba bazana ba commune ngaba bazana Kisenso Matete bazana limité bazotala osiko lilo bano ya suka oza candidat numéro 178 na pesio 1 minute o lobela bango pour la campagne oza nango élection ya le 27 nazana mbongo akopesa moto te lokwa ba potre ba yebisaka paralytique wana devant église o nakopesa eza o nazwi na nkolo ofele ngai o nakopesa bino eza peka o nazwi na nkolo ofele bolingo ya moninga amour du prochain nakokenda koloba po na bino tokosala bacontrôle tokoya kosangana na balingete wana tokobota mpe bandeko ebele oyo bakolanda biso mpo bato babangaka banga kotia maboko na kesi ya leta mpo ke bagroupe wana so bayoki yo bakomema na parlement tokomema wana soki ozwi te okondima maponomi te okoconteste nzeto ebetelaka ke ndenge mopawa alobaka ezangaka te likolo ebangaka te likolo yinda nazwaki nasali 7 mois na parlement nalongwe balongoli ngai na FCC na bato na ye bolelo wana mpe faci nanu azwi makambo ame te mais bon wana toanda kosubir balwa ya FCC koyoka moto abaki ngai esika mpo azalaki na mbongo oyo abakaki na gouvernement esika bandosala akenda kolesa cour constitutionnelle alesi cour constitutionnelle te balongoli ngai me nazongi lisusu ndenge otuni soki esalami ke nazwa te ekozala fin du monde te nabi ke nazokontinue koyekola mais ozala bagarantie ki okozwa mpo bato balingi yo nake kofraude te naza te lokwa bamosusu nake kopostule na bwende yo moto vi mobimbo opasana kisasa naza te ko nake kopostule na mbujimai te nga na mwa lemba osenga bana kote na bino nde bavote me nape ndoliste te très bien bato ebele balanda ngai bayebaka banzembo na ngai ezalaka mpona investir dans l'homme nano yemba nani bétise ata moko te te na wana penza na yebi sio ke nano nayoka te mpo bamisie ebele bayembaka misala ya mbetu me batie rythme me yo natikali koyoka ngo nano te mosala ya mbetu ezali ya kosala na mbetu congolais alei bozoba tro tellement que tokoki kozala te to biso mpe baoyo tobakisele yango lisusu nga akoli na ndako ya papa mokambi mama malongi ngai moko nakoli na bilenge ya mwinda ngai moko na osala philosophie. La pratique de la philosophie elle est d'abord éthique et l'éthique eza nzela oyo eza otala kote nkolo azali koyeba te oyo ya ngai te natala ngo lokwa ya ngai te c'est-à-dire en tant que mwana papa mokambi na mama malongi en tant que elenge ya mwinda ya kala en tant qu'un acteur culturel full azo bikolo d'ailleurs na lemba bauta opesa nga diplôme ya de bonnes mœurs na conduite donc c'est-à-dire moto moko aza exemplaire na niveau ya ala honorable voilà honorable ya ndenge ya ba evandeli bayebi yo voilà bikeli na yo voilà c'est-à-dire ezaki parole ba vérifier ba moni mabe na hote te et puis ma ploma bongo naza nango nayebi te soki 30 ok est-ce que naza le seul musicien où naza chevalier de l'ordre de la francophonie. Ah bon? Mais francophonie yawa kope moni ngai te babosani chevalier na bango. Ouf.
Mon makambo ça m'a acheté biso. Moboti ni yango akolinga ye. Entre-temps, na outi ko beta soirée à francophonie en Éthiopie. Où il est fort probable na kenda soirée mosusu ya francophonie na Bolivie. Mais na kati ya na uta pe ko beta na Liban, na uta pe ko beta na Nouvelle-Calédonie, kaka francophonie. Mais na kati ya Congo nangai esika na za chevalier de l'ordre de la francophonie. Kope moninga ite. Mboko ezotambola kwa motalati pantalon mais abimisi ba poche. Yama na bi photo kota na kati. Soto koti na kati to yebi ko sa contrôle. Tata tala. Le baba o aingete azui compagnon. Très bien. 178. Eh. Na vérifié pe lelo na moni mabe na hotel. Bonne chance na yo. Merci mingi sango. Bana ya Lemba, bana ya Matete, bana ya Ngaba, bana Kisenso ya Limete. Boyebi ki ngai sango naza na complaisance te. Na pakolaka mafuta te. D'abord boyebi ki komesa les infractions. Poso komesa na mutu mabe komaka. Mais na bateau yo sango na bango ezali solo ya bonne odeur. Ba biki malamu to ki bango na kama mabete. Je connais des candidats députés. Mouyibi, mais un candidat député. Nayebi candidat député, bino moko boyebi ke moto ameli diamba na parlement pendant 5 ans. Niveau ya ba pli na ba sac yo ya utilisé. A polluer likolo. Beaucoup ça les confiance te. Nayebi ba candidat ba tribal. Beaucoup ça la bango confiance te. Nayebi ba candidat oyo kaka tango azui a komi député. Na mwasi na yanda couper ba kabwani. Na yebi bango ebele bino pe boyebi bango abakisi vice mama na sous mama mosusu pe tango azui alingi su bino pembeni na ete na yebi baza ebele bamso bakoma baroga bazo finga bino bazo beta na bino moko bato bopesaki ba voix ko finga bino na miso ya bato na yebisaki bino ngonga ekoki bino pe bonyokola bango lokola mwasi aliaki mbongo ya mobali bapesi mbongo asuki basombi iPhone Pro Max bapesi mbongo ya bilamba batikeli epe ya transport mais bakomi na 16h heure à rendez-vous téléphone ezolega te kaka lobi na tongo na 7h ndo komeli désolé mama bimaka tikelaki nga mwana est-ce que ozoyeba niveau kozala na pasi surtout soki amelaki kisi bonyokola bango mais bato akopesa confiance bango oyo sango lobi bapesa Jean Goubal confiance oui sango lobi monsieur na lobi na Lemba Matete Ngaba Moamba je parle de Moamba. Tant qu'on va classer liste ya batu moto na lingi na mona liboso na mona Jean Goubal merci bosana ba kombo nyonso bato yo yebi sango lobi na yo na Moamba bosana ba so na lobaka no ba kombo ya batu bosana ba kombo wana kombo ya liboso na lobi no na Moamba na mona Jean Goubal mwasi ya ndunda receveur chauffeur mama malewa ozolanda ngai mécanicien pesa Jean Goubal toli amatembele na kimia toboyi ngombe na pasi Vomie moto ya boya za la conscience apesi nga bomengote me na ndingie na motema. Ba mama na biso ya kala na mibali na bango batata na biso. Tango bango babika ka avocat zalaka te. Les a pas yo ka mama bimi libanda. Mais lelo basi bazana mibali. Bazana ba avocat dès le début mais déjà de ça la mape ba divorce za ebele. Bolinga Jean Goubal. Bolinga mosala nae. Bo pese maboko. Yo ka musicien zo kanisa modelo. J'étais en face d'un grand politique. Un philosophe n'a perdre à un moment donné dans un situé wapi. Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans un combat, mais c'est plutôt le poids du combat dans le chien qui compte. Moamba na yokate. Kolanda magama pasteur na bina lobi non église te. Pasteur ici ba pesi mo aketch. Pasteur ici ba zué loko. Kolanda magama pasteur te landa valeur. Jean Goubal numéro 178. Comment na papier non anda kubomba na mtu ambeto. Churozo ke neko pona lobi komeka te sango alobaki 178 tata wana Jean Goubal wana 178. Merci beaucoup. Merci Sango. Merci. Allez, te okuta na deuxième partie bo kenena nute nazana mama moko ayi kotala ngai yao. Mama wana nyokwami alele nga na biro awa na koki na ngai te. Ngala bina koka makambo te na lection na TV yo moko ebisa bandeko. Lisolo moko ya pasi Nenga na lobaki mutu nyonso na famille ya zana jida za la pembeni. Boyo kalisola maman wana après cette pause. À très bientôt. Question simple, y aura-t-il des élections RDC en décembre prochain? Et moi je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections.
tel que prévu dans le calendrier. Ils sont 26 candidats pour un seul siège, 22 000 candidats pour 500 sièges, plus de 49 000 candidats à la députation provinciale. Qui sont-ils et que feront-ils? Qui sera le futur président de la République démocratique du Congo? Débat, interview, reportage. Ne ratez pas les moments forts des élections générales en RDC avec les journalistes Israël Mutombo, Papa Sango, Nadine Mayombe, Mamelo et Guy Bouchard Djofé. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.